Star, on s'en est dans la cabine courant. Mais tu comprends, courant on est comme c'est comment qu'il y a un boulot et qu'il y a un moussala. Il n'y a pas quoi. Il s'est toqué Mbappé, il y a un moussala. Il y a qui te côté. On va le lengue nini. C'est le courant sur un cop. C'est la photo de Paris. Tu écoutes dans la barre chelou. Au barre chelou, va vivre dans la lumière. Mais hors lumière, on a besoin comment qu'il y a un boulot. Il y a qui te côté. Toujours. Tout droit. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Panza bango. Ah, la kimi. Ah, la kimi. Wakita, yo, wakita. Station, station. C'est le pays. C'est le pays. Mutuka ye ma ezate, mutuka ye retard ma ezate, mutuka ye retard ma ezate. Tendez bon ça manœuvre, tendez bon ça manœuvre. Mutuka la moto. Tombé. Bakonza moko botela biso, sona sa tongi logette na balabala. Sona sa tongi logette na balabala. Sona sa tongi logette na balabala. Moto. Yambalo nakoya na nzembo ya mawate. Je suis là pour dire survivant. Quoi encore? Tina Onu. Kasindo tonanga ekufite. Yambalo nakoya na nzembo ya mawate. Je suis là pour dire survivant. Quoi encore? Tina Onu. Kasindo tonanga ekufite. Girl, can't you see? When I sleep with you, when I dream with you, when I breathe with you, when I eat. Ah, Chilolo, 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 Zika vraiment, veni Zika. Attendiamo non si va per television. Et quand on est courant.
population makasi makambo esalami awa tozali na commune ya Selembao, plus précisément na avenue Kinzonzi esika wapi transformateur ya courant eziki botu nanga eziki ndenge nini bania umi bale oyo bozali komona nde batumbi transformateur ya service auxiliaire oyo elekeli population makasi population balali molili ba population ya commune ya Selembao makala bumbu pengaliema na kan luka saisi na situation toujours proche ya population élu ya commune ya Selembao honorable Maontone Musulwei asalaki descendre sur terrain pona komona ye moko ndenge nini situation oyo ezali ko se présenter na présence ya délégation ya bajan et ya SNEL boyoka communication et salamaki biso lokola bapunami bendi du peuple ya tozaki nouvelle oyo tomonaki déjà malamu to approcher ba dirigeant ya SNEL toyeba incident oyo ezali ya nini alors toyaki lelo pour s'enquérir toyeba incident oyo ewuti wapi selon information na position na biso bayebi biso eza motu te acréé incident oyo mais incident oyo déjà dit ya passage ya banyao na jet de bar nde ezikisi transformateur oyo tobengaka auxiliaire yango ezali transformateur oyo elimentaka bapartie secondaire alimentaka protection ya poste donc poste eza nango na courant mais lokola ye transformateur oyo moto alimentaka apesaka makoki na poste fonctionne bien alors moyen na miso afonctionne bien eza te alors tozosenga na DG Lusinde Fabrice oyo aza mobundi mpe moto oyo SNEL epesi confiance oyo Fachi Beto apesa confiance tozosenga ye vraiment aluka solution le plus tôt possible pour alimenter tout pour rétablir situation normale il y a secteur oyo boyebi bien que Selembao ezali zone rouge na likambo etali insécurité criminalité et puis kuluna donc soki lelo courant ezongi te boyeba ke mabe ekokota bakuluna na bacriminel bakoprofite nsima na yango tolingi te connaître likambo ekomaki na poste ya minani na président makala te pourquoi kaka Selembao or Selembao eza nango kaka donc peut-être eza esika oyo poste oyo ezali mais en réalité poste oyo eza servi kaka Selembao te na Selembao oyo bazolanda biso boyeba ke toza awa mpona korepresente bino tolobaki ke kokotai biso mpo tozala balobeli na bino toye apo toyebisa SNEL akokotya bino badevoir bazona na bino arétablir tension le plus tôt possible mpo bokokonjuire na lotiliki mpe kozala na sécurité ndenge esengeli nzokande de l'autre côté faute ya bakable mpona transport ya énergie électrique baveni Luzumu Matadi mpe boma tronçon Birmanie nzela ya moke oyo badepandaka na cabine marqueur de 3 bis bazalaka na lotiliki ya malonga te bazalaka molili lokola notable ya commune ya Selembao honorable Maontone asalaki bango don ya câble ya mulayi câble ya 95 carré pour na kosoulager départ 4 heures awa toza na quartier ira juste na quartier sikanga na kotami na tangi école primaire sika na koli et ça fait 3 semaines bandeko oyo baza na obscurité en dehors il y a incident esalami na niveau ya poste ya makala bango déjà 3 semaines bazalaki molili et molili yango eza di ya nini di ya pan de câble mo esalami na kati ya lopango oyo c'est-à-dire lopango bampieta câble ya SNEL alors totali bon tobuka ndako toluka solution tokomona kobuka ndako eza mpe korendre mauvais service elingi koloba te soki totiki bango na câble abandonné c'est-à-dire toza encourage mabe toluka solution moko intermédiaire solution intermédiaire mpona biso ezalika tokaka câble mpo to devie yango to abandonné oyo ebebi na kati ya lopango nde yango tosali câble oyo eza câble ya 95 kake oyo biso servir balabala Luzumu boma na Matadi makasi tosali emo tozala na courant te société na tomoni papa biso mao asingi biso mpona courant toloka bato moko toza na mboka nzoka toza na ville tosepeli makambo papa sali papa mao tala awa na commune ya Selembao balobi vraiment soki Maontone te mususu bazwi wapi rendez-vous na 2028 que yo oui basi rassuré que basala choix mabe te
misala yango oyo tobanda mpe tokokende nango ntina suka bakoyoka mpe bakondima. Merci beaucoup. No kink in the holes either. Units shown on scene. We did give them the updated location now. On the roadway? That's 169. 4 secondary driver, complete negative. We're going to control this on. Number 20, 4 hours, situation 48 minutes, and by the commander captain. This is the number. Command of 5. Awa toza na fonction publique yindi mabe bafonctionnaire batomboki mbongo eza te bazokosa bato te bazokuta 5 prime mbongo eza te yango moni bafonctionnaire batomboki tozali awa na directeur ya paye face donc moyen te choix eza te. Bato bakomi kolela kutu bongongo azonga babili yawu ezosimba te. Maintenant là, c'est la Zambie qui nous donne l'énergie. Ce n'est pas nous qui vendons au niveau de la Zambie. Donc que la population puisse bien comprendre cet aspect. Le Grand Katanga traverse une crise énergétique majeure due à une baisse significative de la production dans ses principales centrales hydrauliques. Le directeur de transport sud de la Société nationale d'électricité SNEL, l'ingénieur Pakout Mosomba Doudou, a confirmé ce lundi à SNEL actuellement connaît beaucoup de problèmes concernant le déficit. D'abord, nous avons une demande importante avec les réseaux urbains et nos clients miniers haute tension et moyenne tension.
Dans le déficit là, dit à la nature, il n'y a pas de pluie, le niveau d'eau baisse et puis l'obstruction aussi des cours d'eau avec les Chinois qui les construisent. Et même côté du feu là, il y a des gens qui font l'exploitation de l'eau, ils ont aussi barré l'eau et les niveaux à des groupes sont en bon état, mais par manque d'eau, comme le niveau est bas, on ne sait pas fonctionner les machines. Ça c'est pour les dollars. Le bassin versant de l'Olaba, il y a maintenant l'impôt. Nous prenons l'énergie de la Zambie. Il y a beaucoup de fournisseurs, ce qu'on appelle maintenant les traders, qui fournissent l'énergie aux clients ici local. Donc l'énergie vient de la Zambie pour alimenter les clients ici. Maintenant là, c'est la Zambie qui nous donne l'énergie. Ce n'est pas nous vendons au niveau de la Zambie. Donc que la population puisse bien comprendre cet aspect. Le Grand Katanga traverse une crise énergétique majeure due à une baisse significative de la production dans ses principales centrales hydrauliques. Le directeur de transport sud de la Société nationale d'électricité SNEL, l'ingénieur Paco Tubosomba Doudou, a confirmé ce lundi à la SNEL actuellement connaît beaucoup de problèmes concernant les déficits. D'abord, nous avons une demande importante avec les réseaux urbains et nos clients miniers haute tension et moyenne tension. Donc les déficits là, dit à la nature, il n'y a pas de pluie, les niveaux d'eau baissent et puis l'obstruction aussi des cours d'eau avec les Chinois qui construisent. Et même côté du Fira, il y a des gens qui font l'exploitation de l'eau, ils ont aussi barré l'eau et les niveaux à des groupes sont en bon état, mais par manque d'eau, comme le niveau est bas, on ne sait pas fonctionner les machines. Ça c'est pour les Lualaba. Les bassins versants de Lualaba. Il y a maintenant l'import. Nous prenons l'énergie de la Zambie. Il y a beaucoup de fournisseurs, ce qu'on appelle maintenant des traders, qui fournissent l'énergie aux clients ici local. Donc l'énergie vient de la Zambie pour alimenter les clients ici local. Kongo mbokelengi awa tomoni soki avion ndeko na biso awa sali mutuka soki pe avion soki pe toyebi te ide za nini kongongo kaka yango bolabuki bomoni ndeko komisi mutuka lokola avion. Oh mama na création batamayele batondi kini bino mongo botala tokoloba mingi te. Oh somo oh congolais inventaka te bino moko bozomona ndeko abendi mayele tina suka o bando babengaka customer asali customize mutuka selon goût na ye selon image na ye bandeko tokoloba mingi te bozomona bino moko akotisi posa na ye nyonso tu na mutuka biso mpe tomoni kaka yango mpe tozwi image somo asali soki tozomona likolo soki satellite alinga beta fize wala soki satan nde boyokaka na Russie asangisi yango na canal 7 soki satan nde yango wana bozomona satan nde asali mutuka na posa na ye na Kongo bato mayele bazali bondimaka te
liboso soki aigle c'est-à-dire oboke bate ki po pumbwe boke bate loko ki po pumbwe tokozongo tina kati na kati posa na nyonso ezali obenga limousine olingomela champagne yo olingomela énergie yo basi lo cocktail shisha yo to sepel makasi tozomwa liloba muke chef okoyebisa biso ni par rapport à création eux. Non, omoni biso na banjilwa omoni njini eza boye tokeyaka tout biso na bamikili tozali ata bamoneso tozali alors yango wana eza boye kalo wana eza boye elakaka moko ya respiration soki moto alali aloti ndoto ntongo tobomoli alali ndoto tobomoli eza nde mwana yataki ote totala nango baklasse banini te eza respiration wana ezabapesa papa yo sikoyo kombo nani po toyeba opesi na nimero kombo nanga nzimi metal Ndimi metal mwana njili pesa nimero na ndeko nyonso to alingi azwa ide yo moko pesa bayoka baje tokozwa susu eza likolo 090 770 ok 40 ok oyo ya bato nyonso yango likolo bana poto bomona bana kini bomona émission rolera partout TikTok bala TikTok bomona ba evre chofa nanga yango oyo wana somo to sugi awa merci ezaki eloko shosho tokobongiselema kabozongisanga na Congo na lembi nanga Allemagne surtout na Berlin awa en tout cas naokoka nanga te. Vous pouvez imaginer na uchi osomba courant na bureau ya SNEL. Na komi na bureau ya SNEL batu basala courant prépayé baebi. Na pesi mbongo na somba courant. Na bureau ya SNEL s'il vous plaît. Bango mo baebi sanga que biso moko nanu courant zate to ebite soki ya ernine. Pour courant zonga pour tout de la bino. Bureau ya SNEL ba na courant te. Bongo biso ba oyo banzeta ko kauka. Parce que na Congo biso to mesana ke courant koto ezate botuni ba voisin bo sala ligne nini babite to sala ligne bobendi mais depuis to ya na Allemagne to landela ba norme mamba courant oyo osombi courant prépayé et ye boche bopili et simba na ngote Oyoki elenge ya Congo